touta na Israël. Bangbandi bauti na Israël mais bangbandi bazaki ba peuple guerrier. Bazalaki nde ba nomade. C'est-à-dire balinga kotika lesika mon côté mongbanda za ko lukaza kusukusu. Esika za ko puta ki akoki ko zwa awa aller a déplacer akei awa a déplacer. Yango esalaki ke biso to salaki conquête nde a conquête. Ko uta Israël to za ko kita ba Cameroun to leki bangbandi baza na Cameroun oyebi nde ko nanga. Na Cameroun. Na Cameroun na Côte d'Ivoire bangbandi bazali. To mone kolongo na kata Cameroun na Côte d'Ivoire komo na bango banani. Oui bazalaka kaka bangbandi. Non. Bana membre bokolanda biso partout monde entier bisike zwami bino na ya biso podcast télévision bokotondo la kabino masolo kitoko etele mabina bokolanda biso balobi ete culture eza epandele ya mokili yango ete ndeko na ngai ezala oza pasteur ezala oza prophète il faut koyeba culture ya bankombo na yo yango totokuna kabino ete ozali mpe mosala na nzambe wali boye okoboya culture ebongo ntina nini ete okosalaka libala coutume Roni Malundama, boss Yannick Malundama, boss Jacking Malundama, on est prêt au Balandara Bisso, Yakote Rosali Wana, Yannick Lengi Kitoko, tu répètes ta Bambani, Bisso, podcast télévision, toi les amis, on va te l'envoyer, toi Kobina. Membre et Alibe Bongo na ndenge te tolina bino ayo te tokoti masola bangbandi boke te liombo kitoko oyo te sale te bangbandi esala kitoko pe malamu ayo te na lekisa mikona zana ngati na zana président bangbandi balobe te bangbandi toyebi bango te na tango Mobutu azalaki ekolo na bangbandi moto asimba te kilutu wana ezabe kitoko me te tozali awa te boyebe te bangbandi bali banani bangbandi bauta wapi mbote papa Gérald Bibara Monzone Kolisia Bibara Monzole Koliswa. Elingi be laksa nini? Bibara Monzone mobali boni. Ngape mobali nali bien, nali vraiment kitoko. Oete molonga na ngai ba molonga ni bali be kolanda ngai bele bakoyeba te. Tozo be chef ngi nzamba pona nini azali mongmandi obe azali nini nali be kitoko. Yali be bongo te. Boye papa na ngai ezabe boye. Papa Gérald meka kotondo la biso bangbandi bauta be wapi? Ndeko na ngai ba histoire bangbandi eza mulai lokola mwa tango nyonso lobaka likambo yango tokolemba te senge to continuer koteya po bana bakoko baepe bapaya na biso bayeba pe koyeba te bangbandi bazalaka banani eza na ekolo oyo tobengi bango bangbandi bangbandi bauti musika touta na Israël bangbandi bauti na Israël mais bangbandi bazaki ba peuple guerrier bazalaki nde ba nomade. C'est-à-dire balinga kotika lesika mon côté mongbanda za ko lukaza kusukusu esika za ko puta ki akoki ko zwa awa aller a déplacer akei awa a déplacer yango esalaki ke biso to salaki conquête nde en conquête ko uta Israël to za ko kita ba Cameroun to leki bangbandi baza na Cameroun oyebi nde ko nanga na Cameroun na Côte d'Ivoire bangbandi bazali na to mone kolongo na kata Cameroun na Côte d'Ivoire komo na bango banani oui bazalaka kaka bangbandi Saka monoko na bangbandi oui monoko na biso nde to benga kango kingwandi
Voilà. Ya Donc, solo c'est que neti ezali wana baza bangbandi balobaka pe kingbandi. Alors bangbandi na ndenge na kokita ti tokoma na Soudan toza te ke towutaka nde na Soudan te. Bangbandi bawutaki musika au fil et à mesure baza kokita baza ko conquérir baza kozwa bamboka baza ko s'installer ba misusu baza ko progresser. OK. Na progression de ti lelo bangbandi bakomi na Congo. Esika bangbandi ba ko suka nde na Congo nde konangai. Bangbandi ba ko suka na Congo yebisa biso tango ete bangbandi ba ko suka be na Congo ezalaki belo lenge boni ezalaki belo ningisa ubi ezalaki belo lenge boni tango bayaki pona toyebe ete bangbandi balibe bandumba babalaka be basi ebele babujaki pe basi kote ya bandundu babujaki pe kote boye ubi belo lenge boni to vanda kote wana bana mambo ba kolanda biso pona bato bandundu ebele babotana bangbandi bayake bele babotana bangbandi saka bino bayi ko padrouiller kaka engomba Kinshasa ngo belo lenge boni likambo ya kobala wana olobi ezali beboye c'est-à-dire ezali likambo na bolingo bolingo etali mboka te bolingo etali frontière te alors yango za komona bangbandi ndenge bazaki ko évoluer na kati na koya na bango na groupe bazaki koya bakomaki na mayo to benga kango pak bombi bon bombimbo mai wana ezali epa na biso na Équateur kuna esika bangbandi bakomaki nde esika tango bango bakomi lokola na ndenge na kotambola baleki nde bazaka toujours liboso bapapa bakulutu bazaki na sima tango bakomi na mai oyo bana bawelaki kosukola bawelaki komela mai bakolo basiliki nde mukolo na bango atelemaki abeti zonga alobi awa mutu na mutu asala nini akabwana c'est que zonga ngeza mutu na mutu azonga voilà c'est-à-dire à maudire alobi awa mutu asinge kolanda moninga te c'est que zonga wana elingela sandenge to banengala zonga eza donc eza bana kingbande ngela sa zonga ezali zonga wana elingi koloba nde abetaki lokola à maudire donc koloka na kingbandi zonga papa azongeli ngai mama azongeli ngai mama leki azongi tata mwasi azongeli ngai be wana be azongeli ngai yango na kaipa na biso na cadre wana ko beta zonga wana elobi elingi koloba ke mwana na mwana ara ayoka eza kolakela alors bapanzanaki nde wana bangbandi basaki susu progression te ozo comprendre yango bamone bangbandi basukaki na Équateur basuki kaka na Équateur to ba grande Équateur to soki na sud u bangi okukuta bangbandi soko okei na nord u bangi okukuta bangbandi soki na bazu ele okukuta bangbandi soki na otu ele okukuta bangbandi yango moni bangbandi basukaki progression na bango esukaki wana mais likambo yo lobi awa ya koloba ete bangbandi bazaki bandumba ezali kozala ndumba te epa na biso tolobi boye tikanga na bala po mwasi asala nini atombola ngai tikanga na bala pona mwasi atombola voilà soki mobali azali voilà soki mobali aza na basi mibale misato akobota bana ebele akozala pe na bilanga ebele production na epe kozala ebele e kozape liboto mutu akoki kotia yango misu te soko meki kokota kobima te c'est-à-dire mongbandi lokwa aza na basi ne mibale misato prenons ki oyo aboti mibale bakomi motoba yoko kota na lopango na bango ata moko te otiena ndo kaka yo lingi mibale pona raison na bozi babala ka zomi na ndeko na ngai polygami na lifa na se ba koloba tango be polygami ezalaki pona polygami te ezalaki nde kimobali kimobali na yo ndako na ngai pe kemba noki esenge na sa nini na bala ebele na bota bana ebele ekemba noki lolenge boni merci mais yango za komona te lelo biso na yebi te soko za ko comprendre eloko wana bamindele bayeba lobi na biso to gérer kobota to bota kaka moko mibale tango wana ba découvraki Afrique na Afrique tozaki nombre muke par rapport na libanda mais lelo biso to komi ebele et puis to komi na droit de veto to komi na liloba to komi pe na force soko za na kati ya lopango na bato misato mine mitano mutu moko akokota komeka bino te akobanga lopango neza na ba mibali bazali talibe bongo bana membre bokolanda biso botonde be lokola balifumanga abino chef nzamba nzamba na ya biso podcast télévision bomoni ete chaîne moko culturelle et aliko zongisa bino na kati ya ntoki boyebe ete ntoki na bino ya libe malamu bokotonde chef nzamba nzamba akoloba be ntoki elingela kisabeni ni ntoki na lingala na li français ote toko benga kuna elingela kisabe culture il faut que zonga be na kati ya culture na biso et kozala be malamu bangbande belé na Londres partout monde atié bisike zongi bino bolana kabe chef nzamba nzamba tozana bino ensemble tozana bino longo to ko découvrir école bangbandi papa jira yebisa biso babala kabasa bangbandi lolenge boni oui
En réalité, pas na biso kobala ezali procédure. OK. Ezali te ko ye lelo yo bali mwasi te. Mwasi ebongi na ino na ndenge na tango na kala. Ezaki nde libota mibale. Famille oyo nde baki ko solola na famille songolo. Tolingi mwana na bino na libala. Et bon so mwana lingi te. Abosoki nde mwana lingi te. Bakolta la famille mosusu po bako solola na mwana na bango. Eza na famille ya mwasi, eza na famille ya mobali. Na famille mususu ya mwasi bango kutu bakoki ko sepela ato sepela kana famille bo bandibi ko zwa mwana na bango ya mwasi ko lobaike bo bala na libota na biso mwana ya mwasi mais lelo ne to komi na émancipation bolobi to komi na liberté obiso nga nazo mona ngolo ko la libertinage esengeli mwasi alinga mobalo ya lingi o ya poni mobali alinga mwasi o ya poni eza na ba conséquences graves soko tali na tango na kala ba divorce ezaki ebele te lokola lelo Total kapé liboso mais total kapé na sima. Yango toza kote ya ete ya solo soki tolobi totika consentement et ça là soki oponi moi so fandi na efanda na ye libela. Umela na ye, sala libota na ye. Ezate ke yo lingi lelo kaka ondenga na lingi. Moninga mosusu alobi na ngalobi mon cher Nzambe alakisi nga be mwasio. De konanga ya so. Nzambe alakisi be mwasio. Nzambe alakisi be mwasio. To sali mariage ata 6 mois te libale panzani. Est-ce que Nzambe kaka ya solo amona ki alobeli ye? Et comme point d'interrogation. Nzoka nde tolinga na bosemu. Alors na tango na kala ba papa na biso ba mama na biso pe ba miso baza pembeli na ngai ya baza ba témoin oculaire. Ba fanda ki na libala ba divorcer te. Ba ndeko pesa beni. Ba fanda ki na libala ba keite. Pona le loyo to ko mona ki na libala ba panzani te. $3,000 pona ko bala mwasi. Côté na bino bangwani na tanga bankoko na biso ba ndeko pesa benini. Biso toza ko bala nde na banguba. Nguba elingi koloba. Omoni ba bouclier. Pour n'attendre encore un épisode de tout ça, guerrier. Papa na biso bazaki na babiloko bazako bongiso na histoire tozaki kotanga na balikonga. Yangonde tozaka ko bala na ngwe pa na biso. Tozako bala na ba matière. Tozako bala en nature. Mutazwi ngombe aye ko bala na ngo mwasi. Mais oui. Okobala na atangulu moko kobala na ngo mwasi. C'est bon papa, j'ai soki nga lelo chef nzamba nzamba na zibwa ngulu moko ne ko bala mwana na yo kosilika. Na koboya te. Voilà mambre. Okolanda ko likambo ezali nini? Tikana limbolela yo. Mama, eza bongo. Likambo ezali te. Arondima te atama ngombe mono bana mwasi. Kasi ngombe na mbongo te. Kasi te ngombe kaka. Bon alimbola biso na. Tikana limbolela yo. OK. Soki oye kobala mwana na ngai na ngombe moko na kondima. Okondima. Voilà. Lolenge boni. Voilà. Soki otali lelo na mabalo toza kobeta. Mais biso ba paro to boti bana basi tozo tika na eloko te. Po mbongo nyonso ba facture ba kosala ba liste ba kosala yo ekobala na ngo mwasi. Na kozwa ngo lisusu yango na kosala yo na ngo fete. Na tika na eloko. Mala moyela nganga ngombe mezwa mwasi kende sala fete na yo. Donc na tango na kala politique ezalaki munene biso twaki ko comprendre te. Réalité ezalaki nini? Soki yo bali papa mwasi akotelema ye na taba. Oya ye na ngulu, oya ye na nambisi, oya ye na pondu. Boko sentir coup ya fête te. Mais lelo na mboka mondele po yo sala fête il faut za na mbongo. Alors mwana mobali oyo azwi mwa mbongo na ya bundi aye ko bala na ngo mwasi yo kamati mbongo ngo yango no yambi na ngo babokilo na yo otikali na eloko ndeko na ngai eloko te na kanisi otika na eloko te bana membre ezali be bongo to ko ke be nzembu oyo te ndenge bayaka ko balela mwasi oyo mama abalisi mwana na ye le mwana ndenge ngindaka na mama ngwandi loketu to binango kaka eleka accord nga peche fungiza mazamba na mesana be na ba frein bangwandi balakisi nga be ba frein na ko beta boye bomo nango be mabete ya libe mokili to libe na culture eza be bongo te to démarrer be loyembo nini to bina. Merci beaucoup. Ami vont bina waelele bazo e bana bazo Famina wa
Ah, wanete bouti kolandete makina ya bangbandi. Papa Gérald. Boko bomaka batunela ba dansi boy. Masere na kobenga be ata masela ngoko ekende ka be. Ekende ka bonde kolanga na kanisi nzembo tolingi koloba nini. Mwana na ngai tika kotala ba makango ya pamba pamba. Tika kotala ba irresponsable. Tala mobalo ya lingio na solo aya kobala yo okwe ya mosolo libala ezala. Famille bali ya mbongo na yo po ba pesa yo valeur. Yango biso to yembi na epa na biso to conseiller bana na biso ko bete esengeli mwasi asala nini abalana. Akota na ndako na libala officiellement. Kolanda makango te azokosa yo, kolanda ba goy te bato lokuta. Voilà, et là quand tolingi côté na kati na nzembo wana. Alors quelque part to bakisi nzembo ami bale yo yokaki wana, to lobi ya solo soki olingi mobali fanda na na sembo. OK. To fana bena lokuta te. Merci na mokuse. Bana membre bana poto partout monde te bisiki zomi bino balanda chef Nza Manzamba lwembo oyo eza kitoko. Oyo yo mutoza na Londres, yo mutoza na wapi? Kolinga mobali te oyo ete akolataka be kitoko okomonaka mobali akongengaka okomonaka mobali akolataka dekale pembe yo komonaka te ke ete ngala zube mobali na ngai te bongo te yeba ete okolinga be liko okolinga be mutu te linga mobali oyo ete azabe responsable oyo ete kobime pa na bino kota batate te ngete na zwi mwasi oyo pe oza kitoko na ndako na yo mingi ete na poto bisike zwami bino ba mama poto basi ya poto basimba be moto akomona mobali azoya boye tangu kaka boye mbala moko azwi mukanda mpuku nani yao ya libe bongo bangbanda poto bolanda ngai epi bozali be kolelebele bo alibe kolelebele bo alibe konganga bo alibe telinga mobali oyo ete alibe responsable akosimba yo. Papa Gérald bana mambo ba kolanda biso na ingoma Kinshasa mama eta boti mona na mobali tokomona ete tokene be na hôpital bako salaka ye oyo na li français bako benga ke ete circoncision ete na lingala biso toko benga ngote ko kata ngenga kote bo etoke ko kata be musutu bandeko bako landa biso na tango ete ba koko na tango nkala bwaneki be ko sela be nini. Merci ndeko na ngai epa na biso na tango na kala tozaki na lolenge ni tosalaka ba circoncision na biso kokata ngenga wana lobi be boye ezaki na méthode epa na biso bakendeke na bana na campement bakende na bana na zamba Isabelle kwa maki bakeko préparer bango lokola maki lokola biso zaki pe ba scout na tango wana bakokatela biso ndebe musutu kuna na zamba mais lelo nde ezali soki mwana botami basali ebe circoncision na hôpital bon babini na mbeli wana bobande ko kata mbeli wana epa na biso ezalaki pepe Comment na mbeli wana pepe ndeko na ngai c'est-à-dire babongisi mbeli wana na mwa babiloko po biso za ba forgeron et pas na biso tozaki ko sala mabende alors bakobongisa penza mbeli o bakatela kango mosusu bakata kango nde na poso ya ma tête. Comment est-ce qu'on appelle bambou? Voilà. Omoni poso wana ya bambou wana bakoko na biso bayebaki ndenge nini bakolongola ngo peza lokola gilette. Nde bazaki ko kata na ngo ngenga.
Donc wana bokati wana tétanos te tokomona be tétanos te loko te bayebaki ndenge baza kosala bazaki na banzete baposo nango oyo bakosalela bakolia bangbombolia oyebi ngbombolia engela tsabeni likasu c'est que ça bakati obomba opesa bazaki balie likasu boye babeti na mutu nango wana twa oza mobali oza makasi oza goigoi te obala basi bangbandi bandoki basi ebele misato bokolandaka bo mama mongbandi olingi mongbandi na potoko toza na Londres yebe te chafungiza manzama bizala be makasi soma be kadena na yo kanga kaka esili soki ape kotuna pete koloba papa boyeboye te eza be bongo te ya solo ndeko na ngai balobi kitoko ya mwasi na ndako na libala. Okay. Mwasi ata ozali ndenge nini ata oza na mbongo ndenge nini ata oza na makasi ndenge nini ata oza na mosolo to makoki ndenge nini ata mayele ndenge nini valeur na yo mwasi na ndako ya libala. Et bon ce papa zongi butu mama okole papa te na bino bangbandi ba mama zo be sauvage akokole papa na kingo papa be comme kate mais le contraire ce qui yoka ki bangbandi baza ba polygame po baza na maîtrise ya kofanda na basi mibale misato bayebi ndenge ne bakokamba basi mibale misato ndenge ne mwasa ko beta ye lisusu mama yo kola be papa te nano te okola te ata mukete yo muto okoseka boye bato bakomona ka mutu bada mutakanda yo yaka oyaki wapi akosopele bema ya pilipili na bongo te oyebi ndeko na nga lokwa nazaki koexplike yo na lobi bangbandi bazalaki ba polygame mais polygamie na bango ya solo mobali alingi mbasi na ye akolatisa bango malamu akofanisa bango malamu balata ta musu uniforme ndako moko chambre na chambre basi mibale misato mobali azaki na nguya ya kokonza libota na ye lelo nde tomoni na Kisasa soki mwasi akomi ngando te mwasi azalaka ngando te mwasi azali nde mwasi azalaka be ngando te bana membre babina biso belo yembo ya bolingo nga na sengete mwana mboka fali akobetaka nzemba bolingo akobetaka kuna ba DCC ke zongi do banzembe bele mwana mboka fali akobetaka bata bolingo bakoyemba siko lelo tongi toka nzemba bolingo bangbandi fo ete papa ko salete mutu a pape kiti tolandango nde tokozonga sima
yambi elembi ye mama yama. Yambi 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 yambi elembi ye mama yama. Koli tambi elembi ye mama yama. Yambi yambi elembi ye mama yama. Mama lilanga ye na lingi yo mingi. Mama pasiere na lingi yo mingi. Seri nanga ele na lingi yo mingi. Mosi nanga ele na lingi yo mingi. Mama. Balobete tumana bangbandi. Mama Maria na lingi yo mingi. Mama Clo na lingi yo mingi. Mama Yanga na lingi yo mingi. Mama Yama na lingi yo mingi. Mama na Mama na lingi yo mingi. Mama Anto na lingi yo mingi. Mama Clo na lingi yo mingi. Mama Clo na lingi yo mingi. Mama Jole na lingi yo mingi. Mama Denise na lingi yo mingi. Mama na lingi yo mingi. Mama na lingi yo mingi. Mama Suzanne na lingi yo mingi. Mama Suzanne na lingi yo mingi. Balubi be bangbandi likola nzemba bolingo ya libe tia moto bakata. Tangu papa ko telema be na zamba kuna wanete mama Denis soki mobala temi be na zamba akolo mama Denis na lingi o mingi wana mikwe buka ni tato ya lingi bia bomangai bana membre ya libe bongo papa Gérald yebisa biso bokonzi ya bangbandi ekenda kota bo tata ou kota bo mama Bo biso toza ba patriarca. Et pas na biso bana bazalaka ya papa. C'est-à-dire bokonzi pas na biso ekende ke kaka na bo papa. C'est que noko azana ye na tina morte. Noko azali mama. Noko azalaka mama. Yango na lobaka noko azali camarade ya mwana. OK. Mwana muke akosakana nde na libela mama na ye. Est-ce que akosakana na moko na mapumbu ya papa? Atambala mon côté. Balobete mwana muke akosakana na mapumbu ya papa te. Ah, kasakana nde na libela mama sui yango mwa mino de. Asio mama lo bien tika mwana o mami ne bimi akoswanga ye. Donc noko mwana ko sakana na noko na lokola mama na ye. Kasi papa te. Merci beaucoup. Bala membre ya libe bongo yango ete bokolanda biso toza vraiment na kati ya bangbandi. Papa Gérald yebisa biso différence nini tokomona entre bangbandi na batabandundu na bakongo basi ya bangbandi mibala bangbandi. Est-ce que moi différence moko eza wana tokoyeba ndenge ke oyo za mobala mongbandi pona na basi ebele ou bien le lingi boni? Oui, ndeko nanga na kobombela yote mongbandi za hypocrite te. Mongbandi azali franc. Na souvenir moko nga na bosa na kate tokende tango toza bana na internet toke ko sakana. Moko abeti muninga azwi singa matiti kuna na zamba kangie. Habimi biso tozongi ko sakana toyebi te ke muninga atikalaki na zamba. Mais mwana wana ya lobi ngai nde na kangie na zamba. Donc ata soki abomi ya ko banga na zamba mwana moto na okiko kosa te. Na bomi. OK. Donc epa na biso mongbandi alingi koloba tambola na sembo. Ndenge tomonaka pe exemple ya ndeko na biso kulutu na biso pe à son âme papa Mobutu azalaki sembo ndeko na ngai. Mobutu azalaki orgueilleux. Alingaki mboka na ye koleka. Pe tomoni misala na ye. C'est-à-dire mongbandi azabongo. Soko kena mongbandi bilinga boko tambola malamu te. Différence moko na moni na bandeko na biso koto. Koto ndeko mususu ta muso sali kambezo sepelisa ete. Okoyeba te. Nzoka sia siliki. Okoyeba te nzoka zotonga yo. Okoyeba te me mungwanja kolobelo bosembo pe sili pe bosololi. Mais différence na moni na côté na biso bandeko nanga mususu ataza na likambo sali e pasi ya kolobelo ta kosaloka na bukutu. Voilà. Alibe bongo bana membre bolandi botonde belo kwa balifuma manaka émission basolo pe mabina na yabiso podcast télévision balobete podcast télévision to alibe penepe na bino to ko tondola ka bino basolo tali mabina mboka na biso pe culture mboka na biso yalibe malamu mingi yango te papa Gérald malaka na biso komi ko koma na suka yebisa biso soki chef coutumier mongbandi akufi na mboka ou bien akufi awa balela kebelo lenge boni. Bon nakala po lelo toza na différence nakala ndenge zalaki na lelo ekeseni nakala mokonzi
bakundaka na miso bato te mokonzi pe ko tambola pamba na mboka boyete mokonzi azali na résidence na ye kuna na kati nyonso ezali na bureau ya musala soki lelo mokonzi abimi na miso bato komona village mobimba bakatani koya kotala mokonzi lelo awe pa na biso loko wana ezalaka penza te voilà et soki mokonzi pa na biso akufi na tango na kala ndeko na ngai liboso babeta bulululu moto akufi basi bakundi ye basi bakundi mokonzi pona nini baza kokunda bo po ba ennemi na bino baya ko menacer te bakunda mutu te ba créer désordre te ba botola bino ebembe na ye bakende nango te mokonzi soki akufi basi bakundi ye basi babongisi makambo sende ba annoncer bino boye kaka matanga mokonzi ase akundami relève na ye se sala mais po et pas na biso soki mokonzi aza mokonzi aza ko préparer déjà dauphin na ye. OK. Voilà, merci beaucoup. Yalibe bongo ndeto ko yebete Mongbandi aliaka benini. Ah ndeko na ngai Mongbandi moto na orgueil andenge na lobela ke Mongbandi alia kitoko. Aliaka benini. Mongbandi azali chasseur, azali pêcheur, azali cultivateur. Soki akei na zamba oyo alona kakolia nini ndunda. Ndunda kitoko ba qualité na ndunda lolenge makemba kitoko. Mais soki azongi akei na zamba ko boma nyama, Mongbandi aliaka nyama akopona. Akoki ko boma nyama ye na ngome na kati na nyama na batala nde nyama lolendo. Nyama ya valeur nde Mongbandi akolia. To mususu akoteka. Eza lokola na ba pêche. Bambisi ya pamba Mongbandi alia telelo na mboka mondele oyo nde yemega egindo gete amunzune toye ko luka nini na epa na biso ndeko nanga soko moni mbisi capitaine mboto ngolo nzombo kamba okolia te ndeko nanga qualité na biloko nde Mongbandi aliaka elibongo bana membre to ana bino longo oeza groupe ya Bangbandi papa Gérald oeza groupe nini kombo nango kombo na biso Nzonsongo elingi koloba bonde ko malamu bonde ko malamu yango tena ko lancer appel na Bangbandi nyoso tu balibe na Europe balibe na Londres balibe wapi partout bisika no tezwami bino na Faransa na Londres bazali bisika nyoso tu Bangbandi bazali bisika ezwami bino bo soutenir groupe oyo ya Bangbandi ya li groupe mo kitoko ebetaka titongo sa ebetaka na bafeti tongo c'est ça bon te papa na ngai biso tozali kaka kobelela Bangbandi kaka na diaspora te Bangbandi batondi na RDC na Kinshasa esika biso tozali awa na ba province Bangbandi bazali bandeko na biso tobeleli bino yigayiza e ayatai ba doni ome ba weleni ome ba songoni ome bandeko na nga Bangbandi botala biso na miso te biso pe tozaka ba orgueil boyebi Bangbandi bazaka ba orgueil toko kende ko banda ko beta ba porte te boye ba eke groupe na bino ya bana na bino ya ba mama na bino ya ba ndeko na bino Bangbandi ezali kombo nango Nzonsongo bobeta ka donc traditionnel biso to beta ka traditionnel to lingi ba instrument ba mindele te toza ko bonga mato équipé ba instrument nyonso ya bokoko toza nango et bon so mutalinga soutenir bino ben na numéro nino koko pesa voilà numéro na biso ezali 09 98 34 41 06 plus 243 donc plus 243 99 83 41 06 balingete na matanga tongosa oui biso tobina katongosa na feti ya mariage tongosa ata mukete tolembaka tobinaka na feti tobinaka pe na matanga c'est-à-dire tolobi tolela na bayeba kufi to sepela pe na bayeba sepeli mais ko koya na bino wana bosenga be botumbaka pete bozana ni normal caché na bino non biso tozali abordable juste tozana na promotion OK tozo senga bandeko na biso tozana promotion tokosala likambo na famille bo contacter biso kombo na ngai Gérard Bembiso naza ko décider na ndimi na mibonzi pona ko encourager culture na biso naza soutenir na ba mama na ngai bazo mona bazingi ngai yao Alibe bongo bana membre bo benga groupe Bangbandi to ana soutien na bino to tombola culture na biso ntoki na biso e ko be malamu mingi lo lengete bande ko mususu ba ko tombola ka culture na bango ba ko tombola ka ntoki na bango ezo sala bango be kitoko makasi ya libe elengi pe makasi pe kitoko elengi mingi yango ete Bangbandi bazana souci culture etombo makitoko lelo to ko mona ke groupe Bangbandi pona ko beta ya libe na pasi mingi Mongbandi akufeli mama, Mongbandi akufeli papa, na poto bisike zwami yokuna, Mongbandi moye musique ya Bangbandi betate,
pona ebeta oyo ngana kanga nzemu mama nzore on tangbanga bangaraka ele mama ele ele mama ele munganga abongo ndami ya mosanga sanga munganga abongo ndami ele mama ele munganga abongo ndami ya mosanga sanga munganga abongo ndami ewa mosinga mibele ekolelele mibele munganga abongo ndami ya mosanga munganga abongo ndami ya mosanga ele mama ele ele atoele mama ele munganga abongo ndami olobaki liloba moko wana olobi mpona biso tobinaka ta tongosa nzembo nango yango yango wana otika ngai na bina tongosa mama nzembo ne bomanga makasi yango wana teboko kama ngambo ile tika ngai na bina tongosa tika ngai na bina tongosa ele tika ngai na lela tongosa yo otika ngai na bina tongosa na memi ngambo ile tika ngai na bina tongosa tongosa tika ngai na loba tongosa yo otika ngai na yeba tongosa na memi ngambo ile tika ngai na bina tongosa bina tongosa ele tika ngai na bina tongosa yo otika ngai na bina tongosa na memi ngambo ile tika ngai na bina tongosa tika ngai na bina tongosa na memi ngambo namogasa namogasa namakongi namogasa namogasa nakombe kolabe molobango ridele lingela sabeni ridele elingi koloba beba ndeko butundu ngo lingela sabeni voilà elingi ko batosuki nano wana tosuki be nano wana bandeko bana mamba bokolanda biso bisike zombino partout monde entier balobe te groupe bangbandi totombola ben toki na biso ezala be malamu mingi nga bino chafuinza manzamba nakomemaka bino ete na culture na biso na masolo o etali mabina mboka na biso pone te bangbandi totombwama tebete bangbandi na tango kalete soki bangbandi bako yembaka so bangbandi bako binaka eko ningise te mokili ya libe kitoko mingi nga bino bolole yangba mboka che mosenzi motama kolungulu chafuinza manzamba mote na ko pesa bino ete masolo etali ntoki ya mboka na biso pe culture mboka na biso tona bino ensemble yango ete manaka na biso kombe na suka na pesi bino merci mingi na bino te bolandi biso partout monde entier na bino te boalibe ko commenter wana na se na sengi bino bo commenter bele na se wana botika commentaire na bino et puis bo partager
manaka oyo et puis bo benge te na bangbandi et ko zabe kitoko mingi na maso tali bangbandi bana membre awa na tiki bino na tiki te plateau na bangbandi loembo kitoko zobeta bangbandi Montréal safu balobete mona mobali ya sola tona kunza na nzoto aliwana alibe ko filmer kitoko boyebombo na chafu nzamba nzamba na bangbandi to vande te to tondo na maso na biso alibe kitoko mingi awa na tiki plateau na bangbandi. Merci beaucoup. Bangbandi bali ko yemba bali ko beta bongo te mama boyo na lingi loketo na bino plateau etikali ya bino bo panza plateau soki boko panza bo bebisa soki boko bebisa ko futa ka bi plateau ngo kaka boyo. Merci kima bota na bino nde to kutani bemba la sima. Merci beaucoup. Tama kongengo yere tama gasengo yere tama kongengo yere tama gasengo Osali kokamu oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele kila kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo